de banza London TV chaîne na biso ya sireya on a YouTube biso nyonso to s'abonner de banza de London TV ngoya ya biso gogo za information ya sire gogo mona Jamaïca de banza TV avec de Bruno original voilà original aïe 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 de banza TV bande goto s'abonner boss de Bruno yuka komba boss de un Bruno T zéro Bruno T boss de Bruno de Mbanza London TV. Oui. La comparaison n'est pas raison. C'est ma chaîne Kesenit. On se compare à nani. De Mbanza London TV, chaîne ya non aligné, yango se compare à mutute et ça musa nango yango moko as. Na kosenga bino bo s'abonner massivement na de bandes de Mbanza London TV et ça chaîne qui toque oyo beaucoup d'informations en temps réel. Na pamboli bino makasi talaka de Mbanza London TV et pas à boss de Bruno Yemoko na kilo ya kosakanate de Bruno Mawaka kaka on ne sait jamais de Mbanza London TV de TV nazo ebisa yara ba journaliste ngala kamwe kitoko makasi ba wa sala ba analyse kosakanate ba cerveau elenda ekuba de Mbanza London TV. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Kitoko Bouya kutala mwana mama bouya kumona de Mbanza London TV De Mbanza London TV. De Mbanza London TV avec des Bruno original. Voilà, de Mbanza London TV avec des Bruno original. Mbanza London TV. Basheri bazodale. Kota kumama todala de Mbanza ngo. Des Bruno original. De Mbanza London TV. Chaîne na biso ya sireya. On a YouTube. Biso nyonso to s'abonner de Mbanza de London. Original. Des Bruno Possible, Congo possible, très très belle chanson signée le prophète Eli Loto Wimberg. En tout cas, Nzembo yo batbaza ko sepela nango ebele ayembi sur notre pays, la République démocratique du Congo. Donc la chanson est disponible dans la plateforme nyonso tout à téléchargement, Amazon, streaming, Spotify, nyonso boyebi na YouTube, na Google partout. Nzembo wana Congo possible est disponible avec le prophète Eli Loto Wimberg. De très très bonnes choses à lui si on nous suit. Merci également de nous suivre Félicia Kankolongo, Madame Félicia Kankolongo, Madame Yaneronabiso Médard Kankolongo depuis la commune de Kinshasa. Également de très très bonnes choses à notre fils Perez Tchalupinda. Perez Tchalupinda, votre honneur, assistant de Jacques Kalonji, 12 ans déjà, ça s'est fait. De très très bonnes choses à toi. Salut à vous depuis le confinement et tous ses amis du complexe scolaire Moké. Voilà. Christella Kiakouba, bonjour. Bonjour, tonton Laurent Fabius. Tu vas bien, j'espère? Je vais bien, merci. Ok, Christella Kiakouba, tu t'es fait déjà remarquer dans la ville de Kinshasa, dans RDC, par rapport à combat nayo sur Bana Mapinga, sur Bana Basoda. Comment d'ailleurs évolue votre structure? Ngolo calcule en Zambé. Sans aucun soutien, sans aucun appui, mais Mungongo Yakoloba, Bao Bazanga Maloba, eko silate, tokoki peut-être kozanga Yakopesa, mais Mungongo Yakoloba, et kozanga te na koya pas tonton Laurent Fabius, ne ebisi tonton Laurent na pesanga kaka 5 minutes, na lobela bato Bazanga Maloba, bato Baloba kate. Lokola biso toza bana na bango, biso toza na ba droit lokola ba citoyen congolais nyonso tout, biso tokoki koloba. Merci. Ok, alors, le numéro Sabiso, parce que ces derniers temps, tout le monde a ma réaction, moi, ma cambézé belé, pour ceux autour les gars, 100 jours d'ailleurs, ma soda, alors, bana soda, il y a des choses qui sont en train de dire, oh, yo bat bazar au fustiger comportement ou bien état, ya basoda, bangomoko, na bana na bango. Qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui par rapport à Yabana Basoda et puis par rapport à Yabasoda, solde na bango, maram na bango nyo sonenge zalaka?
koyananga awawa, je crois que botanga ki bisonos totala ki na TV résolution ya commission résolution ya commission défense et sécurité kambami na honorable Jeannette Kabila oyo aza sœur ya le président oyo baboti na biso bachela kamote maloko lazala ki militaire ayebi pasi ya militaire akobongisa social ya militaire pour ayebi yango mais malheureusement na 18 ans na ye to militaire alelima ya misu niveau ya militaire ekiti ekomi bwa kanzoto mais quand même nalingi kolobela ba individuité na ye awa pona kolobela individuité parce que rapport wana azaka ka présidente ya commission défense et sécurité et ça rapport ba bengisaki ebandaki ba interpeller ministre ya défense ministre ya vice-premier ministre en charge de l'intérieur et affaires coutumières pour la insécurité ndenge zali na mboka na Beni na Este na Lubumbashi et ailleurs nde parmi les résolutions ba PCP wana kobongisa social ya militaire na ya policier na ya bana na bangonde mibeko elobi na moni et sali débat sur la toile et ça li débat na mboka na biso batu bazali ko mona mingi elongi ya madame Jeannette bien que azali yete yete vraiment yete mais ngai na kovandela mingi ba résolution bango ba pesi biso telema mwana ya mapinga tozali ko soutenir yango tozali ko soutenir yango pona nini po o bango ba lobby bazwi yango libanda te bazwi yango na kati ya mibeko bazwi yango na kati ya mibeko tozali na statut de militaire o ezala ki réformer o basala ki réforme nango ti ba kende réforme ya armée ti bas publier statut ya militaire na 2013 tozali na statut ya personne de carrière de la police nationale congolaise pe wana na 2013 après réforme à la police nationale congolaise oyo ezalaki promulgué et pas ya lipasa ya mama Jeannette depuis 2013 oyo azalaki militaire mais 7 ans après azwaki makasité abosanaki ba compagnon de lutte na ye pona ko mettre en place ba loi wana oyo ya promulgaki depuis 2013 comme coordonnatrice principale il y a Télémaman ya Mapinga na ye kosenga kaka eloko moko na ye kosenga la mise en application message nanga na adressé ngo premièrement na chef de l'état commandant suprême de forces armées et de la sécurité pour ye nazalaka na vidéo ya chef de l'état ou abandaki koyebis azalaki na opposant azoyebisa ba policier naza ko bunda po vie na yo ne ya bana na yo ebongwama social na yo situation na yo ebongwana naza nango ti lelo atayar to marchaki le 14 janvier na rapila ki yango lisusu na ba interview na RFI na zali ko adresser message nanga na ba parlementaire parce que les circuits d'une loi locale les alaki déjà promulgué il faudrait bango sikoyo basa la suivi pour que circuit oyo ti loi et comme on a mise en application et comme réellement de loi réelle na zali ko adresser également message nanga na premier ministre pona ko tcha pression na ministre ya défense na intérieur pour que eux aussi de leur côté ba accélérer ba patte pour que ba loi wana ezala consisté na nini Christelle na kata ba loi wana balobeli makambo ebele mais na ba article ya ba loi wana toza na ba article o ezali kopesa avantage na militaire pe na policier non seulement militaire na policier mais na ba dépendant na bango mwasi pe bana la famille donc tozali na ba allocation familiale o normalement soda po mbongo ya soda ba pesa ka ya muke wana bien qu'il faut ba bakisa yango ezali pona kosomba bazoka ezali pona kosomba bonbon kosomba cirage na ye o ya konike la bottine na ye pona kosomba savon ya konike la tenue parce que kobanda na tenue transport bottine esika ya kovanda na condition ya malamu na tol ndenge bavanda kate ndenge bakabolaka bandako 4 familles 3 familles te na balona balobi logement avec conditions humaines na balona ezali na ba complément alimentaire na balona ezali na ba frais ya kokunda soda lelo soda kunda makate bazoyebisa bino ke bo defisa l'état mbongo bokunda yebiso to kozongisela bino na ba frais wana tozali na mbongo na ba loi wana bazo le baba soins de santé avec conditions humaines avec conditions humaines na ba hôpitaux ya malamu donc c'est une loi qui est bonne il fait dans la psycho en application
ezala mise ezala siko en application pour na kolongola soda na pasi soda akoma mandia. Monsieur Laurent, est-ce que vous allez imaginer que bosombi munduki pour mutua beta mais mutua il faut beta munduki azali na nzala na libumu moral na azomi tu na bana na ngesika batikali na Kinshasa na ba Congo to wapi bakolia ndenge nini bakolata ndenge nini bakobela est-ce que bakokoma batu yemoko azomi tu na soki na komi blessé de guerre sort na nge kozala ndenge nini ngana oto yebi ke blessé de guerre mingi za ba soda o bayaka na baba kabelanga yi e bongo mutu bongo akobundela mboka na ekolo bolingi kimi bobongisa tozo senga social ya militaire na policier bonga lelo oyebi ke mokili ezali ko célébrer journée internationale ya ba veuve tunanga yi veuve ya militaire azana combien tunanga yi question na répondre yo azana combien 34 000 francs. Or bakendaka kozona banque entre temps banque il faut retenir frais ya compte bancaire 34 000 francs yebisanga muto abundela ki ekolo muto apesa ki nzoto na ye pona ekolo muto azalaki na esengo ya kobunda contre ba ennemi ya ekolo akufi mwasi na ena bana bazana 34 000 francs po balia po batanga po basala nango nini république azo devoir biso makambo ebele batu balingi pardon pour la république de Laurent soki balingi république elimbisama makile ya ba boti na biso makile ya ba militaire na ba policier condition de vie ya ba militaire na ba policier ya ba veuve ya ba blessé de guerre rouge aza combien un major blessé de guerre rouge aza na 45 000 francs nyonso tu wana soki ba arranger yango te soki ba sengi bolimbisité pa ya militaire na policier na ba famille na ye ba oyo ba kufa ba oyo baza en vie mboka ekobonga te bolingi tracasserie si la bon muta kosa la tracasserie ndenge ni na yebite bana na yena ndako atikali akolia nini. Vous avez réduit les militaires et les policiers en mendiants. Aujourd'hui dans notre pays une sentinelle a plus de valeur qu'un militaire en policier. Pourquoi? Elle est comme un député à côté les matés. Kaka militaire tout le bela likambo ya hébergement est-ce que boyebi ke lelo awa na Kinshasa soki eloko moko ekomi awa ya ekomi ke o munguna akoti ba militaire ou ba policier intervention rabit boko zoela bango wapi misusu bako huta maluku misusu bako huta seleti bakanga na babundela ekolo munguna kosala déjà mabe pona nini baza esika moko te tozo senga amélioration des conditions de vie na koteli mutute na lobeli mutute na lobeli o bango balobi po euti na kati ya ba loi tozo senga la mise en application ya statut de militaire ya statut de personne de carrière de la police nationale congolaise o ezali ko pesa militaire ezali ko pesa policier na bana na ena mwasi na yo ba bengi bango moko ba dépendant ba avantage pour que social na bango e bonga bolingi kimia bongi sa salaire ya militaire na policier bolingi mboka ezala malamu bongi sa salaire ya militaire na policier na bakisa ya suka avant de demander un minimum de confort un minimum de vertu et avant de demander la vertu il faudrait un minimum de confort. Minimum voilà. De confort. Entre-temps, donc, situation zali, on espère na bambela ndenge oza koloba teleba na mwana mapinga même eux aussi et même les militaires aussi que les choses vont changer parce que tout le monde na avènement au nouveau président de la République il y a quand même la volonté ma maison préfabriquée autour de ça là objet à procès c'était quand même quelque chose de bien. Alors au moment où nous sommes est-ce que ma maison préfabriquée pour nabino bana basoda na basoda et qu'on continue je ne sais pas économie besoin lango par rapport à ma maison préfabriquée pour na ba militaire na ba policier. Voilà to yebite mais c'est que moi j'ai toujours fustigé na likambo maison préfabriquée tout ça na génie militaire tout ça na génie civil na kati ya mboka na biso kaka na kanchachi esika batongi ba maison wana les kanchachi regorge une population ce qui est amuki 90 000 représentés par 90 000 personnes représentées au moins par 55% la jeunesse ba pesa ki bana ya ba militaire na ba policier mosala te pona nini pona nini ba pesa ki biso mosala te to liya to zana nzala to yekoli mosala te po baboti na biso bazala ki na mbongo te alors que na mikanda na bango balobi ke formation centre formation professionnelle il faut ezala na kati ya camp to ke ikela c'était po baboti na biso bazala ki na pasi pona nini ba pesa ki biso mosala te tozo ezala ki eloko malamu. Moi j'ai toujours dit
Nous soutenons le chef de l'État parce que nous voyons en lui la volonté. Et le président de Kaleo Nambo Kanabiso Ndeko, Laurent Fabius, Félix Afongo est là qui biso lidusu kaka ya muketo kenge la ka gestion à mboka na porte. Oyebi biso to sali nini? Tozui nazono bana ba militaire kakate. Nazono ba congolais nyoso. Tozui porte wana to buki to koti. Et loko ya malamu ya ngwana lelo na régime ya Félix azo yo kabiso. Na lela ki apona gratuité de l'enseignement. Mutumo ka lobi era moni vidéo na nga ya kolela wana yemo ko pe aleli. Alobi ce n'est pas vrai. Il faudrait que le chose change. Je lui demande encore nazo message na nga ya souke pa nezali mise en place ezoya. Il y a FRDC dans la police. Monsieur le président de la République, ne soyez pas complaisants. Donnez-nous les personnes, nommez les personnes qui vont vous accompagner. Accompagner pour que famille militaire na famille policier a vivre malamu pour que mboka ezala na kimia. Kotia ba affairete. Kotia ba tu oyo ba lingaka groupe na bango ne ba se retrouver la majorité ezala na pas cité. La majorité oyo bazana pas si bango nde ba votaka. Bane ya ba militaire, basi ya ba militaire bango nde ba ko voter en 2023. Donne-nous les raisons où tu as voté en 2023 sans qu'on y ait biso to voté mokonzi amboka. Donnez-nous nazolo bana ba dirigeant nyoso tu amboka na biso. Donnez-nous les raisons où eko sala ke biso to voté bino pas parce que bo sengi biso, pas parce que bo eko kaboela biso 2000 francs le kwa botika ka biso nzala, pas parce que bo eko pesa biso t-shirt, parce que to moni ke vi na biso e bongwani. Voilà, merci beaucoup Christella Kiakuba. Il nous reste 2 ou 3 minutes pour notre publicité. Je ne sais pas. Asbel Nabino, Telema, Mwana Mapinga, Mikolo d'activité, j'espère. Faisons l'activité, Belé, tout ça, l'activité à coronavirus, sans même être financé. Sans même que l'équipe y a riposté et accompagné, biso na kati ya bakanto bele lito lobeli to pesi to kokaki kopesa na manine na biso tozo lancer sous campagne mususu semaine prochaine, mais message nangeza moko pona bana ba militaire na bana ba policier to telema to zwa conscience polobi to koma bato. Mwana ya mapinga telema zwa conscience polobi koma moto. Tozo senga mwana ya militaire, mwana ya policier nyo surtout o azomona démarche na biso ezali louable, combat na biso ezali noble. Abenga biso na plus 243 81 97 plus 243 81 97 12 045 na lobby plus 243 81 97 12 045 Nathalie na Twitter na kombo ya Christella Kiakuba, page Facebook na biso TMM Mapinga, site web na biso tozali www.tmm-rdc.com. donc boya ko s'enregistrer. Il y a un siège aussi, hein? Tozana siège social na biso ezali na avenue Fanfare numéro 15 quartier GB commune Yangaliema. Fanfare numéro 15, quartier GB, commune Yangaliema, derrière le camp musique to camp américain. Et Longo Tozali Makasi. Ensemble, nous représentons une force. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Christella Kiakuba, toujours au chevet de ses parents policiers et militaires, mais aussi de ses amis, les enfants soldats. Donc, Telema Mwana Mapinga, numéro de téléphone, Christella Pesiangwana. Moututou Azan a besoin, il y a contribuer quelque chose dans Telema Mwana Mapinga, Christella Kiakuba appelle ce numéro de téléphone. Même au travers mon numéro de téléphone, on va faire donner tous les rapports à Christella Kiakuba par rapport à cet aspect Telema Mwana Mapinga. Merci une fois de plus à toi, Christella. Alors, on va prendre la pub avec la régie, juste le temps une fois de plus de saluer et de souhaiter de très très bonnes choses à Perez Tchalupinda, votre honneur, assistant de mon frère Jacques Kalonji, 12 ans déjà. Salut à vous. Depuis le confinement, tous ses amis au complexe scolaire Moké, de très très bonnes choses à vous. Pourquoi pas à Félicia Kankolongo, Madame Yameda Kankolongo. On prend la pub, on revient pour la deuxième et dernière partie. Debanza London TV. Je n'ai pas besoin de Syria. On a YouTube. Bisogno soto s'abonner. Debanza de London TV. Ngoya ya biso. Bogo sabe information ya Syria. Bogo mona Jamaïca. Debanza TV. Avec des Bruno originali. Voilà. Originali. Aïe aïe aïe. Debanza TV. Bande goto s'abonner.
de Bruno. Yuka komba boss. Boss D. Un Bruno T. 0 Bruno T. Boss D. Bruno. Dembanza London TV. Oui. La comparaison n'est pas raison. C'est ma chaîne Kesenit. On se compare na nani. Dembanza London TV, chaîne ya non aligné, yango se compare na mutute esa musana ngo yango moko as. Na kosenga bino bo s'abonner massivement na des bandes Dembanza London TV, esa chaîne qui toko oyo boko za information en temps réel. Na pamboli bino makasi talaka Dembanza London TV et pas ya boss de Bruno Yemoko. Na kilo ya kusakana te de Bruno mabwaka kaka on ne sait jamais Dembanza London TV nde TV nazo ebisa yo ba journaliste ngala kamwe kitoko makasi ba wa sala ba analyse kusakana te ba cerveau elenda ekuba Dembanza London TV. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Kitoko Bouya 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 kutala ah mwana mama bouya kumona Dembanza London TV Dembanza London TV. Dembanza London TV avec des Bruno original. Voilà, Dembanza London TV avec des Bruno original. Dembanza London TV. Basheri bazodale. Kota kota ndaku mama totala Dembanza ngo. Des Bruno original. Dembanza London TV. Chaîne na biso ya sireya. On a YouTube. Biso nyonso to s'abonner. Dembanza de London. Bruno original. Des Bruno